Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo Congo. Lelo toye lisusu. Bo s'abonner bo like na lisolo Congo. Toko beta masolo mboka, toko sala ba analyse, toko fungola, toko panza, toko lobaka bosolo. Toyambi mosali na Nzambe. Oyo accompagnaka biso chaque jour. Fiston Mweni. Toko beta, toko simba masolo nyonso. Oyo eza koleka na mboka na biso Congo sur le plan national et international. Mbote papa Fiston. Mbote papa Bobi Batango. Mbote Congo bimi et ça la bien. Et ça la kitoko makasi. Lelo na sepeli to partager. Et toko banana dossier ya Moïse Mbie. Moïse Mbie oyebie aza mosali na Nzambe oyo aza répité makasi. Mais toyokaki na ekobo asalaki oyo ezali officiel. Oyo bakepe na justice. Analyse nini okoki kosala par rapport ya kokobo kanaye oyo alobaka kobala te. Normalement na makambo etali basali na Nzambe beaucoup plus na se référaka na makomi elobi mon serviteur akoki kokwea pas akoki ko se relever. Dans tout ça, nga nazali komona beaucoup plus posa Satan ezali nini. Satan aza juste na posa moko. Kokomisa bato ben crédile vis-à-vis ya Nzambe na bango. Or, ce qu'on parcourit dans la Bible, les grands hommes de Dieu, Moïse n'est pas le premier pasteur. Il y a ceux qui, entre parenthèses, à Sali et Kobo. Non. Dans la Bible, commençant par notre grand frère David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Bisoto le bela Moïse. Mais l'homme selon le cœur de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait avec la femme de son serviteur? Bien-aimé, tozali encourager ma bête. Mais tout ce que sala likamo Moïse est à la page. Et l'autre qui est à la page, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Montre-nous Jésus, cela nous suffit. Amen. Montre-nous Jésus, cela nous suffit. Tolingi koloba. Est Moïse, il fallait à regretter, il fallait à senga pardon, il fallait à reconnaître Salimabe officiellement et pas baninga ne basali na Nzambe. Est na kolanda bitando. Est-ce que sali yango? Normalement, batunu sobala kanenge mon côté. Si c'est vrai, nazala quitté, bazala quitté, ozala quitté, et kobo ezalaka deux personnes. L'impédicité ezalaka deux personnes. Tant que bazala qui na chambre, balaki bango mibali. Mais na makambu ya le pasteur Moïse Mbie, ne Eliane, l'ukute zebele na kate pa mwana monswana Eliane. Au départ, ce côté kaka ozui clip à Kofi Olomide, na maloba de konabso Kofi. Na rencontre na bango na fali. Ozomona ke Eliane aluka kinde a diminué ezali l'église Cité Bethel. Na lolenge olobeli olingi koloba Eliane à la Jézabel. Bien aimé, pour na koyeba les esprits qui animent quelqu'un, tokendaka musikate. Il y a un esprit qui a animé Eliane. Oya kwesaki Salomon. C'est cet esprit-là qui a animé Eliane et l'a dit Eliane pour ekomisa makambo place ekomeli. Merci tokoti na point mi balé ya ndeko Mike Kalambai. Tolanda ki na mwasi na ye bakabwani. Mike Kalambai aleki na etando. Na place aloba mama limbisanga na ndenge na beta kio na ndenge na sala kibwe. Parce que toyebi bana poto bakosaka te oyo ya mboka États-Unis. Mais na mokuse Mike Kalambai alobi alimbisi Eliane. Azongeli mosala na ye aleli na église. Pardon wana tondi mango to bandimi bakima. Bien aimé na ebiso busolo.
oyo babengi humilité na kosenga mutu pardon et pesamela mutu nyonso te. Amen. Mike Kalambai n'a pas se justifié na makambo nyonso oyo penyela lobaki. Pourquoi? Parce que ce qui Mike Kalambai pa lobi afongola munoko abimisa oyo penyel asalaki ye. Peut-être bato musu ba ina penyel. Mais on a sepeli na makambo nyonso Mike Kalambai asali, eza silence na ye. Silence na ye, il a kisi kimobali na ye. Parce que mais bongo kolela l'église na ye, il a kisi pe kimobali to ki mwasi na ye. Yeba ke mwasi azalaka na rise. Rise ya mwasi ebanda depuis Adam et Ève. Mwasi asotaka mutu ayambo pozo toujours raison. Mwasi nyonso asala ekobo. Okomonaka jamais alobake non ngayo nasali ekobo. Akoloba babetaki nga mbata na litama. Babetaki nga mbata na sima. Atushaki nga na libele. Eza domaine réservé. Domaine privé à mwasi. Azalaka na facilité. Ya koloba mutu asenga e pardon. Mais yemoko ayebaka kosenga bolimbi swana te. Eza basi muke bayeba kosenga pardon ndeko. Lelo pe toza journée de la femme. Makambu oyeleki concernant basi na ba pasteur na basali na nzambe. Conseil nini okotala basi ya lolenge wana bakokende na ba église pona ko détruire œuvre de Dieu. Okobisa bango nini dans une minute. Lokola toza vraiment journée de la femme, nazo profiter ko senga na basi nyonso o babalité, bayeba ko se comporter au travers mibalo bango bazali na posa babala bango. Baso bazala kata na mabala na sengi na bino lokwa liboso, botambola na kata véracité, elokwa mibale, botambola na kata humilité, elokwa misatu, boyeba ko senga pardon soko isami na mbeba liboso mobali na yo. Et là, quoi, minei, pesa mobile no importance à liboso plus que pasteur na yo à terre à kayo. Amen. Donc, kende na ko miena no muntu azali ko zoyo na responsabilité. Que okende ko pesa un ministre respect belé mais mobile na yo zali ko manquer respect. Et ça vraiment na sens te. Moi sinda tonga kandaku kende ko la réellement que botonga kandaku na ndenga solo que kolakisa o ezali hypocrisie. Na kati tambole les ali malamute. Motuna ya misato tomona ki ndeko na biso Michel Bakenda après avoir kosalela Eric Mandala danse abini alaki ayembela na fufu mutuana ayembela na fufu et balakisa ki ye mutakala na ye na itando ike après avoir kolakisa mutakala na ye et toyoki azalaki empoisonné oyo ndeko na ye alekaki officiellement est eza po na azonga lisusu sur scène to ezali réellement empoisonné. Nako koloba que non, la personne ya Michel Bakenda c'est la parmi ba yemi o na sepelana ba makasi lokola pe pasteur Moïse Mbiye. Mais le plus grand problème est que mission diable eza vraiment makasi na moment où tozali kolekana. Mission diable eza vraiment makasi. Mais eloko toko loba pona poison Michel Bakenda ndeko poison comme ko tambola na Congo ata muto ayibiote kaka poza kitoko kaka poza na tentira bien pona kaka ndeko pona tiki mandefu ba kaka poti suki na mandefu boyi pa ko tirane yango mais amonika suki na mandefu na kata suki na mandefu na ba problème ezali donc quelque part ezabizali lipena malamu te mais j'ai 30 baptisé alobi atubela atubeli mais na monengo ebimi na sens te na kolanda ye est mutako la baptisé mbala mibale lo lenge ya MG30 MG30 premièrement baza bateau de fois bayeba ke loko balingaka pe balukaka te soki mutu oyebi eloko olinga pe eloko ozoluka okozala stable na makambo mosusu. Omoni ba musicien nyonso oyo bakenda kosimba bisimba simba balaka na intégralité vérité kati na bango te. OK. Motuna mosusu ya mibale alobi ye azala ndumba te mais abandaki nde kolata sexy mais totala concerne ya Burundi na 2000
13 15 to bosani moke batike motakala na ba pareil photo est azalaki ndumba te mais azalaki mobula mibali wana koloba ngo ndenge nini etanke mosani na nzambe. Non, non, c'est clair. Atana mokila omoke loba mwasi nyonso abala te babengaka ye mwasi ndumba. Pourquoi azali mwasi ndumba? La vérité que mwasi déjà so connaître mibali mibale miyebake mibengaka ka ndumba avant que bebe ndumba. Parce que mwasi esengalo za mobali no moko. Mais soki déjà bayebaka yo na mibali misatu. Mibenga déjà ndumba, c'est tout à fait normal. Si comme j'ai 30 ans cause abimana mibali boni. Soki l'équipe 2 c'est clair, andimo babengi. To lingi kokota un peu na domaine politique. Koloba Bible lobi to résister au diable. Tant que basan na nzambe bata ko résister liboso ya satana te et la kisi nini pona yo mosali na nzambe. Bible lobi fouiller l'impudicité, résister au diable. Déjà ils allaient kolakisa ou ils allaient pifoto makasi impudicité. Muntoko kima masumu mususu. Mais o ba bengi impudicité pakatambangu. Elignolo ba liboso mwasi ata oza roi. Ata oza serviteur de Dieu. Okoko isa maso kimite. Toyoki mosali na nzambe alobi il faut ko kima domaine wana parce que eza domaine réservé oyo nzambe moko asala. Tokoti na domaine politique. En tout cas, na s'appelle Susuko Yambayo comme étant un homme politique, analyste. Oyo chaque fois, au salaka ba analyse na yo banda avant et après l'élection et tomba net. Makambu oyo yo lobaka. Lelo politique ya libanda ya Félix et Simbi to et Simbite. Non, non, c'est 99%. Félix, ça déjà n'a pas d'avance. Et pour votre information, l'honorable Fayoulou est en train de s'approcher petit à petit vers Félix. Na lobela kamokala, batobani maraté. Et aujourd'hui, ça se passe ici. Pourquoi? Parce que la vérité est non, c'est Félix qui est le président de la République. Qu'on le veuille ou pas, bientôt là, FCC vous allez effacer. Est-ce que pour Nengozali komonela. Et ceux qui FCC vous allez effacer, bah qu'on agit sûrement nenge. Na nenge ozali komonela. Ko s'approcher à Fayoulou, eza manque à liquidité, to abandi kokweya. Ou soit azana ba moyen nyonso oya lingi kaka eza avancement ya Congo. Bibliquement parlant, bah gesto Félix Azosala, c'est un chrétien. Amen. Il n'y a personne qui a soutenu Israël ou Yakoui Samaka. RDC et Kabwana quand na Israël depuis l'époque de Mobutu. Mais bota la moment oyo Mobutu a isolé RDC peme na Israël. Malgré États-Unis zalaki na biso et bana kotambola na biso na kata hypocrisie. Et aujourd'hui Félix Animiko zonga totalement na Israël. Bien-aimé, je vous dis, Félix c'est un chrétien. Tokomona oyo Congo kozala lobby. Tokomona oyo Congo et kozala lobby. Et deuxième question sur le plan politique. Bapesa qui 100 jours, il y a Félix. Toi FCC bagangi échec total. Et Tomoni va interpeller 3 DG. Oyo lelo bazana katia Yamakala. Office des routes. Ezali lisusu Libanais moko et tozali na DG Yas Africas oba français basalaki neti kokotela ye. Décision na bango kozala na makala pona yo omoni ndengeni. Non non, qu'on ne se vole pas la face. Tolinga te. FCC a critiqué 100 jours ou pas à kozonga son pouvoir te. Bato bazana makala. FCC nan a kozonga kaliso son pouvoir te. Et lingeloba to kozonga candidat comme président de la République à la tête du pays à FCCT. Wana bacha on a moto. Et de deux, bato bana makala wana c'est bon que la justice fasse son travail. Ceux qui batangi ou ezali bato bazali na katia collaboration makamwana ata bazana cabinet chef de l'État. Voilà les pourquoi présence Félix aux États-Unis.
Tout a été dit. Tolandi ba généraux moko akufaki balobi à se pendre place mosusu balobi amelaki acide oyo ediraka 45 minutes te mutu il faut akufa. Et na stratégie militaire parce qu'avant mais la poison anana no ba suspenda qui est ndenge ba ko suspendre mususu pona yo okosa la critique nini na makambo wana. Non, et Bani, quand tu manges avec les diables, il faut y avoir conséquences na sort na yo, europé ça yo, roboto la yo. Et c'est tout à fait normal, batono so bakena ko trahir mboka aujourd'hui, il faut balora le lengeni soit babi mboka, soit bakima, mais moi pas okimi c'était par ces bada sous sanction. Soit pas bongo la mutema, mais attends bongo li mutema. Na politiquement par là, attends bongo li mutema. Il faut qu'il y ait une foot à Masumu na yo. Place nous les appuis, ils sont en prison centrale. Sur la prison centrale, il faut qu'il y ait isolé na occidentaux. Donc quelque part, bazoni mona na kati ya pression, manque de pression, il faut automatiquement besoin de pouvoir. Bazon ande ni pe Félix Azawana. Tant Félix a olonga rotsaka opposition comme tous na pouvoir na. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Nzala na RDC. Pona Félix, pona yo, analyse nini osali kosala 1 minute. C'est normal d'aller faire ça dans la RDC, attends ceux qui n'ont pas payé sur Afrique, na Nigeria, balo belanzala, ceux qui n'ont Angola, biloko mati for 8, ceux qui 8%, ceux qui donc presque Afrique mobima, ils ont un sérieux problème. Mais le problème que Bappé ça y est temps à faire à soi politique naé et trouver balobi nango. Nzala ceux qui depuis pourquoi Mobutu nzali zalaka Kabila nzali zalaka mais pourquoi balinga ko maintenant no mwa nzala ta 2 ans te pour na lobby ba mona keno makambo ezongi lolenge Félix azokanselango azana baguette magique te ba pese temps bongo ba oyo baza ko finga mosali na Nzambe tant que un homme de Dieu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République en un mot okoyebisa bango nini. Quel qu'en soit Berer, Moïse Mbia cause à la sali, non. Les enfants de Dieu, tout respecter Bassel Nzambe. Quel qu'en soit Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, le Lenga Zaleli, et c'est lui qu'on respecte. Azali ko like sa image naie. Yo cause à la pasteur aux autres. Mais Félix azo sala face na makambo yo, tam soit so ba check yo place wana, on y a kokate. Moi, j'ai glorifié mon Dieu parce que Namoni, Félix a comprendre que non, il fallait que RDC et Zonga soutenir aux alliés Israël pour être que nous avons par naïe les bossons ensemble. Et Mokanyon se soutenir qu'à Israël. Et Koko Issa Makate, Wana Izana Katia Makomi, Wana Iza Awa. Derrière Israël, Nzambe Moutouazali. Au fini Mokonzamboka, au fini Félix, au Lakameli Mabe, toute bénédiction vient de Dieu. L'Éternel. Maman Marthe Namboujimai, na maman moi si à Etienne Tshisekedi. Maman Denise, na maman Marthe Namboujimai. Analyse nous ça dans la journée de la femme. Bah, c'est quand même au moins le quoi malamu parce que depuis le président a été élu président de la République. Ake nani na troswana kasai ake est ake bakomo ake atamble presque na bamboke belé mais azu ngonga kokende na kasai te ce qui bango pe bakei derrière un grand homme il y a une grande femme. Amen. Présence naie lexique non vraiment azana bango pe de cœur bas à l'ensemble les amala makasi. Bonne fête maman Denise Nyakero plus forte. Olingi kaka ba mama ya Congo bakoma na top net ba mama ya ba pays développé. Et c'est Simbi. Félicitations maman Denise Nyakero. Et bolimbi si mosali na Nzambe akorarema fali na Zénith et Simbi. Ah ba combattant ba to ba combattant okoyisa bango ni. Ba combattant ba bunga nzela te combat iza malamu mais boyeba ko canaliser combat na bino c'est comme combat tribal c'est comme combat mongo c'est comme combat ba soutenir bino pour ça là-bas ba buzo ba wana tout za malamu te pourquoi parce que fali azali ko vivre na voie na yewana
quelqu'un soit Borolobazana qui si tout. Ça nous engage pas. Mais voir Fali, voir Affaire, voir Kofi, c'est ça leur travail. Biso par en apoto, tobo kokende kayu, toba na parler parce que Congo za mabe boni mangote. Botika bato na basala musique na bango. Ceux qui vont ça, si réellement vous êtes les bons combattants, bosanga na bo kita Congo, bos sensibiliser peuple congolais, boyebi na kingakati. Congolais nous soyez kingakati. Pourquoi vous attaquez seulement, vous acharnez aux faibles? Oh, beaucoup sensibiliser Congo mobimwana. Souka na biso no so wapie kingakati. Boke bokangi na maboko boli ata miketi. Mais beaucoup kate bozali ko s'acharner na bao ya baza faible. En tout cas, bozala ba combattant et non ba combattant ba vraiment. En tout cas, merci Monsali Nanzambe, Fiston Mweni, to sepela ki na ko. Donc la vérité, toko sala ba analyse, toko pasola, toko pinola o ezali bosolo. Bye. Bye. Mbota Kongwe bimisa